Tozali na njili quartier 8 précisément na ngambo ya boulevard ndenge vous komona bilili accident de circulation mutu kwa monene ezalaki kokenda neti Pascal Kasitangu esili frein ebandi kozonga sima et tuti marque mutuka Yaspe lisusu Mazda moto akufite kasi ba blessure grave fausse affaire. Ezali kamne sa mino la mistation. To monika ke camion esili frein a uti botile kota Wester na quartier 1. Azonga sima le moyen à se sauver. Ozonga boye aller. Voiture ya se autaki boye. Soko auta fil boulevard kuna éviter. Na c'est général na auta fil boulevard. Omonika katanga zoya boye tanga azomona vraiment kazoya malema la première bande boye zo sa toi dévier boye. Kuna ba camion zo leka. Ils ont empêché force na dévier boye ya boye maman ayo zo vraiment kana sima na ye. Pas vraiment repé na force na diemba moka baluki. Ayo boage awa. Na voiture bien sima pa moni bongo aller là c'est sauvé pas défier ndenge mo sa bêtise na sima remorque mais ya nzambe ba to kumisi to moni muta kufite kumisi ka ba blessé on a hôpital mais la réponse non to epeke que aux ala ndenge nini na yasi ba bimisi 6 na voiture wana ba bimisi 3 kama bien grave ya ati sana za kilo bien passé à 19h. Comment est-ce que vous avez besoin de côté ya kingasani Yaspe banaki kolanda fatilo pe banaki kolanda na sima remorque eta que to moni na biso za kipa asbe zo salamo to moni remorque asili point bana nino o ba bela kani western azoya kozonga azo chalo boko bo kima kama bani ko kima abani ko cha mutu o moya ake bo mabatu na se ezalaki te yango apesaki alandaki yaso abeti le mpandi yasa kwe asanike voiture wana na nsima oloba ba chauffeur ntango ozobima na mutu ozoke kotambola il faut sala fonction na bamituka na ye sasiko na babiloko abuso siko bato badayaki monimo bato kufaki ya mingi vraimen eza te epesi mpasi tomoni eloko boye bebi ava moto abima na camion bakontrolaka ya kontrole te auka elenge omemaki etenga masanga eza bien te bamécanicien baza il faut bakontrola camion avant babima yango. Oui, un bon chauffeur avant bima il faut vérifier bien avant démarrer il faut contrôler ni nango eza te nini eza te nini eza bien avant bima mais bango bakontrola te lengaka keteka masanga ebila zwa mbongo eza bien te. accident eza mingi nazalaki te mais esalika mwa pasi komona motuka minene contrôle esalami te frein ebanda kosila na niveau na compagnie ya monene bazalaka bamécanicien basalaka bacontrôle so mo motuka ya bien te moyebima ezalaki boye motuka bato epe bikolo motuka azwi problème mwa pasi na motu meme mosusu yango eliesaka bana eliesaka famille nini tusa mais alors lebolobaka kote bachauffeur bameli sododo bameli bakuti non eza makambo ya accident ntango esalamaka eyebanaka te oyo esala nyonso ya mokano na nzambe mais topesi bakonzi bazwa basolution ya mituka minene oyo nga loba yango na butu tofandi awa na bar tomea na biso masanso nde tofandaka tomoni mama remorque oyo autaki boye azomata boye akomi liboso kuna tomona po amona ye bato bakokatisa kuna nsima fon te akomi ozonga nsima place oyo bambutaki ezalaki bachauffeur bandi okilisa yasi ezalaki awa andakitisa bato asuka boye amoni mutuka ezoya kokima boye azwi na nsima ya bandi concert eza te mpo eza likama ya likama ekomeli eyeba ebe eteke po ekosima alors adefendre aza bon chauffeur po adefendre abomi mutu te asali badefense na ye apesi te mituka bato mosuku na te apara oyo ndenge ayaki ata masanga mpe asokisi